Bandeko na nga Nathalie article moko Miss moko alobi na bosani kombo na ye alobi que elle aza prête ta comme maman aza prête ta la maternité parce que aboyi nzoto ne ezala déformé aboyi nzoto ne ezala munene aboyi na ye alingi na ye elle s'aime tellement qu'elle a pas envie de donner naissance à un enfant. Bandeko na nga mutu na mokili azali na ba envie na ye kaka nzamba ko juger. C'est vrai que moi, si nous aloba okobota na pasi okope sa vie et sa bonheur. Mais bande konanga basi misusu balinga na bon kobota te. Ngai je préfère moi si alobi na lingi na kobota te que oyo azo bota azo kipe bana ta azo abandonner bana et belé ba bota bana bazo abandonner bana bazo loba bana ba bandoki bana bakomi na ba orphelinat bana mususu baza élevé pa ba koko pe baza déjà mikolo eza mawa yango na ba rue tozo trouver bana ba délinquants bana situation mabe parce que maman zate papa zate. Vaut mieux moi si alobi nga na obota na ngate eza na lisumu te. Vaut mieux aboti te azo sala vie na ye na que oyo azo bota azo kipe bana te nzamba otuna ye na pesi o bana na mokili okie bana wapi okipe bana wapi bana mingi bazo se retrouver na ba situation mo catastrophe surtout na ba Afrique. Nathalie reportage bana mo bazo loba koko na biso atiki biso maman na biso atiki biso alobi toza bandoki alors que c'est archi faux. Comment moi na kozala ndoki? À un moment faut arrêter. À un moment, il faut arrêter d'être aussi naïf ou bien stupide. Moi, na oh yo boti na libumno batu bazolo ba o ba pasteur o batu bazo baza bandoki. Bino pe bondimi bo abandonner bana. Lobi soki nzamba suni bango ba komi ba grand homme. Est-ce que ba koye pa na bino ba maman bozo tika bana? En tout cas, ezali ka moko sujet moko pasi. Yango na moi sur alobi ke alingi na bota te parce qu'elle a besoin nzoto na parce qu'elle a besoin à s'occuper na maternité. Moi je préfère que oyo azo bota azo occuper moi na te moi na komi délaissé moi na zo bela moi na komi délinquant. Puis ça on a ba commentaire baninga nanga qu'est-ce que vous en pensez? Merci.